Na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu batata ba mama bandeko balandi yanga wa bino Guy Laurent Lobela autre madi analyste spirituel to kote na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission to kosala la bino les analyses spirituelles ndenge to lobaka ba analyse spirituelle to sala yango na sentiment te to sala yango na plaisanterie te to sala yango po ete yo sepela te kasi to sala yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo nangai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama ekozala kapasi po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango ndenge tokolobaka ntango nyonso émission des analyses spirituelles tosalaka yango na nzela ya ba méditation na nzela ya mabondeli na nzela ya ba concentration spirituelle pe na nzela ya ba discipline spirituelle batata ba mama makambo misatu oyo permetaka biso to réaliser émission des analyses spirituelles. Poto yeba volonté ya ba papa. Poto yeba posa ya ba papa. Sengeli na biso to yekolaka tango nyonso. Maloba ya ba papa, to yekolaka tango nyonso banzembo na biso, pe to yekolaka tango nyonso mikanda ya lingomba na biso nde eko permettre biso to yeba volonté ya ba papa. Soki réellement tozali na posa ya koyeba ba papa baloba nini, ba papa basala nini, nini tokoki kosala po ete to bikisama. Makambo misatu oyo biso to se concentraka na yango, makambo misatu oyo biso to meditaka yango, makambo misatu oyo biso to yekolaka yango lere nyonso po to luka to yeba posa ya ba papa ezali nini po ete to sala oyo ba papa balingi po ete mokona suka to koka kobikisama. Banzembo na biso mikanda ya lingomba maloba ya ba papa nde ezali makambo oyo epermetaka biso to yeba posa ya nzambe, posa ya ba papa, posa ya ba papa ezali nini. Batata ba mama teme na biso ya mokomwa lelo tozali kolobela likambo ya message oyo mokonzi abule tata Simoki Mbangu Kiangani asengaki pardon epai ya mama na biso Francis Kabalenda alimbisa bango. Et puis soki pe moi ba commentaire ya moi makambo misusu oyo tokoki koloba selon compréhension na biso, selon ndenge biso tozali ko sala ba analyse spirituelle na biso tokozanga te kolobela yango tokozanga pete kokabola yango na bino ensemble. Mais oyo ezali important oyo toye kolobela awa ezali message ya mokonzi abule tata Simoki Mbangu Kiangani pona bosengi pardon epai ya mama na biso mama Francis Kabalenda. Donc yango nde ezali makambo oyo tokomeka kolobela yango lelo na kati ya émission na biso. Mais comme d'habitude toyebi ete na kati na émission na biso ndenge tolobaka banzembo ete ya biso makasi maloba ya ba papa na mikanda ya lingomba. Et soki tosali émission tolingaka beaucoup plus ba émission na biso ezala accompagner na banzembo ou bien maloba ya ba papa. Cette fois-ci to sepeli totiela bino nzembo oyo na sima ya nzembo bongo tokosonga po tomeka sikoyo kolobela makambo oyo papa Simoki Mbangu Kiangani asengaki bolimbisi epai ya mama na biso Francis Kabalenda bongo na sima tokokota na continuité ya émission na biso. Merci. Demi. Batoma ya tata na batelemi yo mondini ya tata Kimbangu yeba katina ya Kimbangu mokundoli wa mayema bomba maokati ya molili mokundoli wa mayema bomba maokati ya molili akundoli mabe mayema jali okati ya molili akundoli mabe mango okati ya molili tango na Kimbangu ekoki mondi misukwama peo petwama bongo kota na nkembo tango na ngai ekoki na lingi kokanga lopango tango na Kimbangu ekoki mondi misukwama peo petwama bongo kota na nkembo tango na ngai ekoki na lingi kokanga lopango. Satana akufisoni
Satana kufisoni, Satana akufisoni, makati maye masiri. Satana kufisoni, Satana akufisoni, Satana kufisoni, Satana akufisoni. Uyana ngai eyei, Satana kufisoni, Satana akufisoni, Satana kufisoni, Satana akufisoni. Molimo akufakate, tango na ngai ekotina ningi kokanga lopango. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Ata mokili salimo santu akufakate mosepela. Gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Ata mokili salimo santu akufakate mosepela. Gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ezali ya biso, elonga ezali ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ezali ya biso, elonga ezali ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ezali ya biso, elonga ezali ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Nguya na ngai kuya bosepela. Gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Nguya na ngai kuya bosepela. Gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ezali ya biso, elonga ezali ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ezali ya biso, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Kuya, sepela, bo sepela. Gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Kuya, sepela, bo sepela. Gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Gembo ya gembo, elonga ya biso, gembo ezali ya biso molimo santu akufakate. Merci na régie na nzembo kitoko oyo bouti ko pesa epai na biso. Tolandi bino na boke binyoso enzembo etei biso. J'espère que bino na biso bisika tozwami tolandi pe nzembo oyo lolenge yango etei. Mama moko na France, Mama Balenda, azali kofinga biso mingi kobanda ya Mari Mwilu na biso nyonso na baleki na mikolo elakisike ezo kofinga ngai bongo bie bongo te kasi tosenge bolimsi soki tosalaki mabe ya limsa biso atika kofinga biso
pamba te na Bible elobi boye avant kolongola lititi na liso moninga liboso nini Papa Kabemba Papa Elebe boleka na liboso bino misato ndenge bozalaka tolanda Bible alobi nini biso tolingi makambo te oyo afingi biso mingi me biso tolobi alimbisa biso. Tolandi message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu na bolimbisi oyo auti kosenga mama na biso mama Francis Kabalenda. Biso tosalaki ba émission to mekaki ko déplorer comportement to bizaleli ya mama na biso Francis Kabalenda tango mulai. Tolobaki yango ete biso ndenge tozaboye to se désabonner to landaka lisusu Francis Kabalenda te to landaka lisusu batu nyonso oyo bafingisaka lingomba te to landaka bango lisusu te to se désabonna na ba chaîne na bango pona kolakisa ete biso tokoki kokende bisika oyo makambo ya mabe to makambo oyo ezali kofingisa lingomba ezali kosalema te. Mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani auti koloba yango tolandi biso nyonso. Message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali tout d'abord pona Francis Kabalenda kaka te, kasi message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali pona bakimbangiste nyonso, pona baye nyonso bazali ba non kimbangiste et puis pona baye nyonso bazali ba sympathisant kimbangiste, parce que ces derniers temps toye constater ete ngomba ya tata Simon Kimbangu ezali menacé non seulement na ba kimbangiste, mais ezali pe menacé na ba non kimbangiste, ezali pe menacé na baye ba kwaya kana idéologie ya papa Simon Kimbangu. Ya papa Simon Kimbangu neti bandeko na biso bangunza batu ya ba église de Noir, église kimbangiste ezali pe menacé na bango, église kimbangiste ezali pe menacé na bandeko ebele ya bangomba mususu. Église kimbangiste ezali menacé ipa ya biso moko pe ba kimbangiste. Yango mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani a lancé message wana ya koloba ete mama Francis Kabalenda alimbisa biso soki tosalaki ye mabe par rapport ya mafinga oyo ye azali kosala nini azali kofinga. Biso nyonso toyebi ete tozali ba africain. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali chef spirituel ya église kimbangiste. Église kimbangiste oyo ezali communauté mobimba. Mais à part kozala chef spirituel ya église kimbangiste, azali pe père de famille, c'est-à-dire azali lokola mwana ya liboso ya ba papa bakoko ya papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire état que responsable mwana ya liboso na coutume na biso ba africain. Soki ozali kofinga leki, to ozali kofinga yaya, to ozali kofinga ndeko na ngai, ezali automatiquement ozali kofinga ngai. Mais lokola tozalaki na contexte ya lingomba, papa Simon Kimbangu Kiangani azali dans l'obligation te ya kolekaka lere nyonso po asengaka pardon epai ya baye bazali kosala lingomba mabe, epai ya baye bazali kosala bandeko na ye mabe, epai ya baye bazali kosala bandimi mabe. Ezali nécessaire te papa Simon Kimbangu tango nyonso alekaka ndenge mikolo elekaki papa Simon Kimbangu asengaki pe pardon epai ya papa na biso papa Richard Bomengo. Mikolo elekaki papa Simon Kimbangu asengaki pe pardon epai ya mwana na biso papa Tracy par rapport ya comportement, par rapport ya misala, par rapport ya bizaleli. Mikolo eleki papa Simon Kimbangu aye lisusu kosenga pardon epai ya mama na biso mama Francis Kabalenda.
Pendant nini papa Simon Kimbangu azali kosenga pardon? Parce que na kotala yango ya solo banganga nzambe bazali ko échouer na ko éduquer na ko éduquer pe ko rééduquer biso ba kimbangiste par rapport ya comportement na biso. Ko éduquer pe ko rééduquer biso ba kimbangiste par rapport ya comportement na biso. C'est-à-dire légèreté ce qui est côté, c'est-à-dire responsabilité na biso. Banganga nzambe ya côté ya. Ezali responsabilité na biso. Même au pesi motusima ya lingomba il faut que ça la suivi na parce que tozali batei. C'est-à-dire tozali ko échouer na ndenge ya ko encadrer bandimi. Yango débordement ezali n'importe quel mondimi akomi ko sala makambo na ndenge na ye. Akomi ko se sentir que non voilà nga na oki ko sala. Yango moni papa Simon Kimbangu soki apesaka temps. Ezali po ete biso banganga nzambe tozwa conscience. Ya koloba ete voilà likambo songolo likambo pakala ezali mabe totelemela yango be tolandela yango po ete tosilisa yango. Lorsque biso banganga nzambe tozali ko échouer na kosala suivi to kosilisa likambo o ezali kopesa pasi na lingomba yango wana mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani asalaka nini ayaka toujours na ko intervenir ya koloba ete tosenga pardon. Kosenga pardon ezali de parce que papa Simon Kimbangu asali yo na ngai mabe. Parce que nzambe azalaka kaka mutu ya osala nini ya komikitisa. Même osali ye mabe. Azali komikitisa. Ezali leçon ya munene epai na biso baye tomonaka ete biso tosalaka mabe te. Biso basala biso boye. Est-ce que Francis Kabalenda papa Simon Kimbangu asengi ye pardon? Est-ce que Francis Kabalenda afinga déjà papa Simon Kimbangu? Afinga papa Simon Kimbangu te. Mais Francis Kabalenda afinga ka papa Simon Kimbangu d'une manière indirecte. Nanzela ya bandeko na ye. Nanzela ya bandeko na ye. Tango azali ko finga bandeko ya papa Simon Kimbangu o bazali na 26. Azali ko finga papa Simon Kimbangu directement. Tango azali ko finga bandeko ya papa Simon Kimbangu o tozali na bango lelo ndenge tozali ko loba awa mama Mwilu Marie afinga mi makasi pa ya mama na biso mama Francis Kabalenda. Ezali ko finga papa Simon Kimbangu directement et puis indirectement. Mais papa Simon Kimbangu eta kenzambi. Atali alobi, OK. Ezali responsabilité ya bambuta. Soki bakokoka ko identifier mutu wana te. Ba jeune. Basa musana na bango. Mais biso ba jeune to fandi, to sali eloko te. Francis Kabandi ko finga mokonzi abule indirectement. Biso ba jeune to fandi, to sali eloko te. To fandi na biso to sali ko sali eloko te. Yango na lobaka ngo responsabilité ya makambo oyo. Papa na biso papa aposalima ye azali mukonzi na cabinet. Musala na ye ezali ya nini? Ye asalaka pe na makambo etali réseaux sociaux na média. Makambo etali média ezali na responsabilité ya papa apo. Est-ce qu'il a qui courage ya ko identifier Francis Kabalenda soki azali mondimu bi azali mondimité? Azwaki courage wana te parce que biso moko pe bakimbangi ndenge tolobaki tozali infiltré. Makambo ebele oyo biso tokoki kosala tango tozali kosala yango te yango bomoni mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani azali koleka pona kosenga mama Francis Kabalenda atika kofinga lingomba parce que kofinga ya mama Francis Kabalenda makambo oyo mama Francis Kabalenda alobaka ezali kaka makambo oyo ezali ko fingisa bandeko ya 26 te. Ezali kaka makambo oyo ezali ko fingisa bandeko na biso bakenda na 26 te ou bien ba papa na biso bakenda na 26. Ezali makambo oyo ezali tout d'abord ko fingisa doctrine na biso, ko fingisa libota ya papa Simon Kimbangu, ezali pe ko fingisa biso bandi.
yango bomoni papa Simon Kimbangu tek papa Simon Kimbangu kianganya tali alobi lokola biso banganga nzambe tozali kokoka kosala eloko moko te lokola pe biso ba jeune tozali kokoka kosala eloko moko te lokola pe makambo yango ezali na infiltration epai na biso bandimi parce que mokonzi abule tata Simon Kimbangu kianganya tali makambo nyonso oyo Francis Kabalenda lobaka azwaka yango epai ya bato abima te azwaka yango epai ya bato mpeve alongo te ou bien epai ya bato protestant makambo nyonso oyo mama Francis Kabalenda lobaka eza makambo oyo biso bakimbangiste tobandaki kopesa ye eza ba makambo oyo biso bakimbangiste tobandaki koyebisa ye epuis tango tozali koyebisa ye tozali kopesa ye mingi tozali kosala yango ezali te parce que likambo songolo likambo pakala ezali ya solo tozali kosala yango avec ba intérêt oyo biso tozali komona ete non tikanga na salir réputation ya mutu songolo na salir réputation ya mutu pakala par rapport ya likambo songolo po ete soki ya komi sali ngai peut-être na kozwa opportunité boye ou bien na kosala bo biloko wana nyonso yebani ke bandaki kosalema na lolengo wana papa na biso pe Richard Bomengo tango mikolo lekaki mokonzi abule tata Simon Kimbangu kianga asengaki ye bolimbisi parce que papa Richard Bomengo abandaki ko franchir ba niveau ya kokoma na bisika kosala makambo oyo biso bandimi pe tokoki kosala yango te mais ezali message epai ya banganga nzambe ezali pe message epai ya biso bandimi biso batu tosalaka ba investigation lorsqu'il y a un problème tosilisa yango kaka na bitumba te tosilisa yango kaka na kanda te lorsqu'il y a un problème ba stratégie peut et permettre biso pona kuluka koyeba ndenge ni tokoki ko gérer makambo oyo ba stratégie mususu ezalaka il faut komikitisa ndenge papa Simon Kimbangu kianganya mikitisi ezali juste stratégie ya koluka pe ndenge nini ya kosadresser epai na biso nyonso baye tofingaka biso nyonso baye tolekaka na ba réseaux sociaux biso nyonso baye tolobaka mabe pona lingomba biso nyonso baye tolobaka mabe oyo ekoki kosalir lingomba na biso kote ya ezali mabe te papa Simon Kimbangu kiangani apesaki biso droit apesaki biso nzela alobi toteyanaka ntango tozali koteyana par rapport ya mabe oyo biso tokosalaka na kati ya lingomba mais soki tokomi na niveau ya koloba ete makambo oyo tozali kosala ta mosusu na kati ya lingomba mondimi songolo to mondimi pakala sali likambo boye il faut tant mosusu na sali réputation na ye il faut tant mosusu na loba boye na sala boye tout ça yango ezali oyo papa Simon Kimbangu azali kopekisa mais soki mondimi asali mabe soki oteyi ezali mabe te il faut koyeba lolenge nini ya koteela yango moni mateya epesameli pe mutu nyonso te po ete abandaka koleka liboso abandaka koteya yango moni likambo ya tata Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu kianganya alobaki soki ozali na maîtrise na yango te ke baye kotuna yo tika luka baye baza na maîtrise na yango bango nde bakoyeba kosala nini kolobela likambo yango na ndenge ya malamu mama Francis Kabalenda tosolola nano etaki bakimbangiste totiki nano Francis Kabalenda na sima parce que tokozongela ye na batoli oyo tokoki kopesa awa mama Francis Kabalenda biso na biso bakimbangiste eza na batu misusu oyo tilelo bazali koloba Francis Kabalenda za mondimi sikoyo soki totuni soki yo na ngai tozali komona ete Francis Kabalenda zali mondimi ki mondimi nano ya yo ezali ya ndenge ni soki yo na ngai toyebi ete Francis Kabalenda zali mondimi sikoyo ki mondimi na biso ifo ezala ya keba keba po mondimi akoki ko identifier moninga na ye mondimi
na uniforme te na kolobela tata Simon Kimbangu te kasi mondimi ako détecter ko identifier moninga na ye mondimi par rapport ya bizaleli banda to koma bakimbangiste bizaleli oyo ya mama Francis Kabalenda à part bandeko na biso ba Jomak à part bandeko na biso ba Kuvubaka à part bandeko na biso mususu babanda ko sala ba émission na rateliki ba papa na biso mususu bazaka soki aleki bazwi livre moko boza na photo ya papa Paul baza ko nyata yango na makolo na bango ba papa na biso wana je crois que lingomba epekisa bango balobi bokoki ko sala makambo wana te ezali lolenge ya biso bandemite papa Paul akoki kozala oyo ye azali mais nous n'avons pas droit ya kosala ba comportement oyo ezali contraire na doctrine na biso ba papa na biso wana basala vraiment esu ba émission te je crois mikolelekaki nde na uta ikomona ba émission na bango tant babanda ikonyata ba photo ya papa Paul je crois que lingomba epekisa bango wana ya comportement ya biso ba ndimite na makambo nyonso mama Francis kasalaka eloko nini la kisalaki azali mondimi eloko nini la kisalaki azali mondimi eloko nini la kisalaki aza mondimi biso tozalaka na maîtrise omoni ba archive to nango ba archive oyo toza nango boye ba archive ba information na ba preuve mususu ya ba document na ba preuve mususu ya ba video to na ngobwe ki mondimi nde ya mwa po soki to lobi to lata comportement ya Balenda ndeta mususu makambo mususu to bimisaka yango pe ndenge Balenda asalaka différence ya mwana biso to na archive mais toujours bomba yango parce que toyebi ke oyo so to bimisi yango eko créditer mutu songolo eko ridiculiser ta mususu mutu songolo eko ridiculiser lingomba mais possibilité ezali ya côté ya batuana de manière d'une autre de façon que babongwana possibilité ezali ya côté ya bango tant tolobaka que nous avons des archives les archives. Quand nous avons des archives, tout ça comme na mon côté. Tout ça ali na ba elema. Tout ça ali na ba elema. Donc, awa tango tozali kolobela message ya papa Simon Kimbangu kiangani. Biso tozali ba kimbangise. Kotala bizaleli ya papa na ya mama na biso mama Francis Kabalenda. Omona yango ete mama Francis Kabalenda azaki mondimité, azape mondimité kino lelo. Je mets quiconque à défi. Yakola kisangai date. Mama Francisca akulaki na ba photo. Oyo mama Francisca aza kokula. Nenge tota komona ba photo ya papa na biso papa tracé autaki kokula mikolelekaki. Yepe azaki mondimite. Auti kokula kala mingi te ba photo ezali. Mais maman Francisca a commis mon dimi na date ni. Date oyo ko bimisa. Soki ezaki na 2001. Ngana obimisela ba photo ya 2002 2003 o maman Francisca za ko se comporter lolege ya bandimite. Soki ezaki ya 2004. Ngana obimisela yo ba photo ya 2005 oyo maman Francisca za ko se comporter na ndenge ya bandimite. Donc ezali na eloko ata moko te oyo yo koki koloba ete mama Francisca azali mondimi par rapport ya ba preuve oyo parce que biso déjà tango to bimi to lobi te Francisca aza mondimi te to lobi yango a connaissance de cause. Ce que osali suspension oza na connaissance te ya ko identifier la personne en soi osali yango na divagation. C'est-à-dire, makambo mususu ezali, lingomba na biso ezali lingomba ya mokete. Lingomba na biso ezali lingomba ya munene. Ezali na batu ya mayele na ba domaine nyonso. Mais lokola tozali infiltré, yango wana okomona ta mususu pona kosala suivi ya likambo moko boye, okomona mutu moko boye kaka na cabinet, mutu moko boye kaka na lingomba, akoleka lobi te tika aza mondimi.
mais yo po yoki oyebite ke mutu aye ko pekisa yo ke tika aza mondimi azo faire un peu partir na infiltration ya makambo to batu ko bazo détruire lingomba. Ya moni biso tozaka na confiance ya mutu te. Tozaka na confiance ya batu o tozo mona ete mutu oyo azo sala malamu, mutu azo sala boye. Peu importe relation oyo yo zali na yango tozo tala bizaleli, tozo tala pe saleli na musala. So eza contraire ya makambo ba papa bateya ki biso tokoyebisa o tuku yote. Tokoyebisa o tuku yote. Soki osala yo moko sala yo moko. Mais tokopesa o soutien te. Tokosala pe na yote. Po molimo mo santo asala kana batu mabete. E ba oyo pe bazali ba santo ba oki kosala na batu mabete. Sadi batu malamu oyo basala kana molimo mo santo ba koki pe kosala na batu mabete. Sadi papa simo ki ma okiangani molimo mo santo asala kana batu mabete. Asala kana batu malamu. Siko batu malamu o papa simo ki ma asala kana bango eski ba koki kosala na batu mabete. Donc voilà ici quand toza ko beba na tango nyonso tozali komona yango toza na kati ya lingomba mais bao baza ko loba liloba boye ba mususu baza ko loba liloba parce que totie sentiment kati na biso batu mususu bazali na posa ya kosepelisa baso batu songolo to batu pakala. Moi je ne crois pas que état que un kimbangiste de formation, état que un kimbangiste, un vrai kimbangiste, je ne crois pas que mibeko ya lingomba elobi boye ngana tika kosala lolenge mibeko ya lingomba elobi nasala lolenge yo zali koyebisa ngai ou bien mutu songola zali koyebisa ngai. Siko mutu ya zali koyebisa ngana sala boye soki ya zali mondimité akomi manga wapi na elonga ou bien na libunga. Donc batata ba maman tozali ba kimbangiste. Papa Simo Kimbangu auti kosenga bolimbisi. Mama Francis Kabalenda alimbisa ye. Alimbisa bango parce que azali ko finga bandeko na ye afingi batu ebele tokotala pe awa batu balobaka Francis Kazali mondimi tokotala pe awa comportement ya mama Francis Kabalenda ekozala nini vis-à-vis ya makambo oyo papa alobi mondimi. Soki papa tangi déjà kombo na yo, na likambo moko songolo na likambo pakala. Il faut interpeller yo. État que un mondimi. Il faut ozonga. Ezali lokola tozono ba mama Francisca anyongisi papa. Potango nyoso batu bazali koloba. Ah, ndenge nini mokonzi ya bule. Baza kofinga bandeko na ye afandi kimia. Ndenge nini mokonzi ya bule. Baza kofinga boye ye asali boye. Ndenge nini mokonzi ya bule. Bazali kosala boye ye asali boye. Afandi kimia te parce que ezali responsabilité na ye te. Ezali responsabilité ya banganga nzambe pona koluka koteya. Etango amoni ete banganga nzambe bazali kosala musala na bango te, ba département pe oto zali na yango na kati ya lingomba, ezala jeunesse, ezala batu. Tango ba telemelaka to telemelaka papa Wemba, est-ce que mokonzi ya bule alobaka? Poto telemela papa Wemba, est-ce que mokonzi ya bule alobaka? Poto telemela batu nyonso oyo babundisaka lingomba, ba musicien tozali na bango na kati ya lingomba, ba nyonso babandaka kofinga papa Diangenda. Est-ce que tango ba musicien bazali ko bunda na bato babandaka ko beta papa Diangenda mabanga, bato babandaka ko finga lingomba, est-ce que papa muto bandaka ko tinda bango? Est-ce que papa alobaka? Parce que biso génération tozali infiltré. Génération oyo biso tozali infiltré. Yango moni mokonzi ya bula zali komona na kosala na banani parce que génération oyo biso tozali infiltré. Nani yango ayebite te makambo Francis Kabalenda bandai kosala e bandai kofingisa mokonzi ya bula. Est-ce que yo yebite? Mokonzi ya jeunesse yo yebite ke makambo oyo Francis Kabandai kosala e bandai kofingisa papa Simo Kimbangu kianga. Bakonzi ya media papa na biso papa Apo Salima oyo azali lelo na kati ya cabinet pona koloba ete ye muto azali chargé ya information na media soki information media na ebite. Est-ce que ya yebaki te ke makambo o Francis Kabalenda salaka mafinga na ba critique nyonso ezongela papa Simo Kimbangu kianga parce que ye muto azali mokonzi ya lingomba bandeko na ye o babandai kofinga ba conseiller direct soki tolobi OK bandeko a 26 te mais maman Marie Mwini
azali moko parmi ba conseiller ya mokonzi Boule te. Alors tango bazali ko toucher na personnalité ya maman Marimouye. Jeunesse Kimbangisi ezalaki wapi? Batu oyo basalaka na média, chargé ya information na média. Ba investigation nini basalaki pona ko détecter sur réellement Francis Kabalenda azali Kimbangisi ou bien azali Kimbangisi te. Ba information nini oyo ba memelaki Lingomba na ce qui concerne likambo ya maman Francis Kabalenda, parce que nous sommes infiltrés. Tant que nous sommes infiltrés, non, Kimbangisi, mais non, tant que nous sommes infiltrés, nous allons infiltrer. Biso moko bandimi, nous allons contribuer na mabunga, oyo ezali ko ridiculiser Lingomba. Et puis bandimi yango to yebi pe ke ezali bandimi ya carton. Ezali n'importe quel mondimi. Un vrai Kimbangisi ne peut pas ridiculiser l'église. Un vrai Kimbangisi a koki kozwa décision contraire na ba doctrine na biso te, contraire na mikanda na biso ya Lingomba te. Lorsque nous prenons les décisions où ezali contraire, tout ça au fin sa Lingomba. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Tout ce que Francis Kabalenda bandaki kosala na kati ya réseaux sociaux et bandaki ko fingisa directement ou indirectement mokonzi Boule tata simo ki marokanga. Alors donc il faut papa leka aloba Francisca limbisa biso maman moko azali ko finga biso na réseaux sociaux ngai na bandeko na ngai na boy. Donc il faut papa leka aloba nde yo na ngai to ko comprendre que Francisca Balenda abandaki ko sala bo. Wana zali ba manque ya maturité spirituelle. Donc ceux qui tozaka kana ba maturité, immaturité spirituelle oyo. Ceux qui tozana ngo kaka na kati ya Lingomba. Tu ba yango même bilaka o tozali kozela to kozwa ngo do kite. Pour papa simo ki mbangu jamais akopé sa bilaka et pas na biso ceux qui tozali na maturité spirituelle. Ça dit il faut to comme na bagage moko boye universitaire na makambo ya Lingomba na biso. Ce qui m'a bezali, total yango, to landela yango, to identifier yango, et puis il faut prévenir. Likambo songolo, likambo pakalata, momonye te likambo oyo eko bebi sa réputation ya Lingomba. Il faut prendre des décisions fermes. Koluka ba mécanisme et stratégie nenge to koluka, to mettre fin na likambo wana. Même ba papa na biso mususu tozana ba mona kati na Lingomba, nenge tozolo ba papa na biso Richard Bomengo. Papa Richard Bomengo azali koloba nga nazali mutu ya boy, nga nazali mutu ya boy, nazali mutu ya tuwa, nazali asali ba makambo alobi na suka akomi ko se prononcer ba makambo mususu ko ta mususu tozolo ba mais mutu azala dale mutu ya 26 banda kala ou bien ndengeni. C'est-à-dire nous n'avons pas tozana possibilité ya ko identifier batu koyeba pe ba origine ya batu mususu pona ko identifier bango par rapport ya ba mission oyo peut-être ba oki kozana ngo na kati na Lingomba pona destruction ya Lingomba ou bien dévalorisation ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimba. Tulobaka yango lere nyonso. Batu nyonso te oyo balobaka kolo ne ba kokota bokonzi ya Nzambe. Batu ba kokota bokonzi ya Nzambe ezali bao batosaka. Lelo soki otali batu ebele Kolo papa Simon Kimbangu kiangani princesse d'Enkamba ongai nde boye ongai nde liberateur ngande na kosangisa batu ya 26 na nini boye nyoso te balobaka kolo bango bakokota na bokonzi ya Nzambe. Ce n'est pas tout le monde wazali kobelela kombo ya papa Simon Kimbangu nde akosala nini akokota bokonzi ya Nzambe. Baoyo bakokota na bokonzi ya Nzambe zali baoyo bazali kotosa. Baoyo bakokota na bokonzi ya Nzambe zali baye bazali kotosa. C'est-à-dire ngatango nazali koloba nkolo il faut natala bizaleli na ngai pe na bongisa na yeba ndenge ya kosala yango po mokona suka na bikisa. Na koya te kokumisa papa Simon Kimbangu kaka na sentiment. Na koya te kokumisa papa Songolo kaka na sentiment. Tandis que ngai moko pe bizaleli na ngai na bongami te. Donc ceux qui nazali na posa réellement batu ba yeba ete ngai na komi Kimbangiste pona bikisama. Il faut na luka pe na sala oyo esengeli na biso ba Kimbangiste ko sala po mokona suka tokoka ko bikisama. Tango nazo finga papa Songolo, nazo finga papa Paul, nazo finga papa Armand, nazo finga mama Marie, nazo finga papa Zako, nazo finga papa Boye. Biso nyonso ba etozali ezala na 3, ezala na 26.
baye nyonso bafinga ka papa Zako bazali ko finga ye indirectement, bazali ko finga papa Simon Kimbangu indirectement. Baye nyonso pe bafinga ka o papa Songolo, o papa Arma, o mama Marie, o papa Boy, bandeko ya papa nyonso o bakenda 26. Baye nyonso bafinga ka bango bazali ko finga papa Simon Kimbangu kiangani indirectement. Donc ezali opportunité pe occasion oyo biso pe ba analyse spirituelle tozali kotala. Oyo devoir papa Simon Kimbangu apesi epai ya mama Francis Kabalenda. Banganga Nzambe po sala observation. Botala sikoyo réaction ya mama Balenda. Etake mondimi. Soki ekozala ndenge nini? Botala sikoyo réaction na yende eko justifier. Soki Francis Kabalenda azali mondimi ou bien azali mondimi te. Réaction na ye nde eko justifier. Soki azali mondimi ou bien azali mondimi te. Peut-être à réagir. Peut-être à koloba. Peut-être à kosala émission pour na ko justifier ou bien koloba à propos ya message ya papa. Mais oyo ya koloba. Ce qui est taillé à mon ami sur Nzambe nde o comprendre. Pour na biso déjà ba analyse to yebiete Francis Kabalenda azaka mondimité. Tu ko profiter pe pour na ko pesa conseil et pas ya maman na biso mama Francis Kabalenda. Alors tu pesa conseil oyo etake ba vrai kimbangiste. Pour posa na biso ezalika kateki. To luka, ta mosusu, to contre Francis Kabalenda. Pour ça, na biso ezalika kateke, to bimisa peut-être ye Francis Kabalenda. Non. Tant que toujours bazali mondimité, ezali pona ko identifier ye. Et puis, ce qui to yebiye, nde ko permettre biso to yeba ndenge nini, ya ko orienter mama Francis Kabalenda. Ce qui azali na posa ya kokoma bandimi. Biso bandimi tozali na lolenge tozali laka. Soki azali na posa ya kozala mondimité, azali na posa kaka ya koservir ba maître oyo batindaki ye, oyo babendaki ye na makambo ya tata Simon Kimbangu, tamie a servir ba maître oyo babendaki ye. Mais peu importe service oyo ya ko rendre epai ya ba maître na ye, suka suka akokweya kaka, parce que lingomba ya tata Simon Kimbangu ekweya kaka. Ou que vous allez infiltrer, vous allez lobela tata Simon Kimbangu, entre-temps vous allez finga, ou que vous allez infiltrer, vous allez lobela tata Simon Kimbangu, entre-temps vous allez koyiba, ou que vous allez infiltrer, vous allez lobela tata Simon Kimbangu, entre-temps vous allez kosala makambo ya mabe, yeba ke suka suka, okobima kaka. Miko yelegaka papa diangenda lobela kalikambo ya papa baningama, mutu wana zali na choral na yo, cette fois-ci na kosilika. Yebisa yatika makambo wana. C'est-à-dire matango bandai ko sala makambo wana, akanisa ki ete papa azomona te, akanisa ki ete papa azoyeba te. Mais jusqu'à ce que papa aloba yango et puis epesa pe batu ebele ya koluka koyeba makambo yango ezalaki nini, et fin de compte to ya koyeba yango ke non na kati ya lingomba batu ebele babandaki kosala ba pratique mususu oyo ebandaki kobebisa kondima ya bana ya papa Simon Kimbangu. Et puis bato alolenge wana bazali ebele ti lelo bana na bango pe bakenda te misusu bazali ba pratique wana pe tokokende nango kaka malembe biso toza koteya ti tokokoma na moment oyo mutu na mutu pe na bizaleli na ye akobanda kobima poasa na miso ya bato. Soki Francis Kabalenda abandaki kofinga te, nani alingaki ayeba ke Francis Kabalenda azali kimbangiste te. Mais tango bandi ba finga, tango bandi kosala ba makambo mususu, nde biso ba analyse spirituelle, toluki tokota na bozindo poto yeba réellement origine na ba makambo nyos, nde toye ko découvrir que Francis Kabalenda azaki kimbangiste te. Soki azalaka sentelama, soki azalaka kimbangiste, akweya. Mais ndenge akweya ndenge wana po azonga sikoyo, esengaka procédure. Est-ce qu'il akulaki? Akulate. Moni? Akulate. Donc, awa conseil na biso epa maman Francis Kabalenda ezalini. Maman Francis Kabalenda o ezali église kimbangiste. Tango yoza kobina. Biso tozoyekola makambo ya lingomba. Ya liboso nanu biso ba analyste spirituel toyebisa oke.
na kotala yo ozalaka na leçon moko te ya kopesa biso. À part ba information ya diabolisation oyo bapesaka yo et pas ya bandeko oyo yo yebi ke bapesaka yo ba information. Oyo pe biso to yebi ke makambo songolo makambo pakala batu songolo ne bapesaka yo. Parce que tango yo zosa na mobulu biso tozo yekola lingomba. Donc na logique des choses nyonso oyo yaka koloba ba révélation o makambo boy biloko wana nyonso biso tomona yango na ba retraite, tomona yango na ba bolimbisi ya sak, tomona yango na bolimbisi ya ba jeune, tomona yango na ba beko ya ndenge na ndenge, tomona yango et puis ezalaki encadré et pas ya banganga nzambe. C'est-à-dire tant on a moni vision, na moni ndoto ou bien na moni révélation moko boye, bakendaka na yango epa nganga nzambe ou expliquer banganga nzambe o bazala na expérience ba orienter. Soki ezali likambo oyo eza kosenga appui ya ye moko tata Simon Kimbangu, ba oyebisa o kende kuta na papa, bokuta na papa pour expliquer papa et papa kopesa o ba directive ya ndenge ya kosala pona likambo oyo, peut-être yo mona ki soit révélation ou bien likambo songolo. Mais oya yo ya kolobaki à chaque fois oh révélation non, eza révélation te. Tout ce que tu dis yeba que selon ba investigation na biso ezali makambo oyo biso to détecta que batu ba pesaka yo. Et puis batu o ba pesaka yo ezate que ba yebi lingomba. Batu o ba pesaka yo ba information ezali que bazali na ba intérêt oyo basalelaka musala wana ya kolobaki ba yebisa yo makambo pona ko diaboliser peut-être ba élément to bato mususu o bazali na interne pour bango ba tirer profit na makambo wana. Ce qui réellement ozali na posa ya koza kimbangiste, il faut kula pour biso to sali ba recherche na biso ndenge tozo sola na yo awa to kolandisa yango na vidéo to kotia yango na mupanzi de façon que yo Olanda ba internaute pe balanda. Je crois que ba élément oyo to kolakisa kuna, ba élément oyo to lobeli kuna et ko permettre yo o découvrir quand est-ce qu'on m'a kimbangiste, quand est-ce qu'on m'a au kimbangiste et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un vrai kimbangiste. Pour jusque là nyonso oyo zo sala et convaincre bisote que oza kimbangiste et ta ki analyste spirituel. Lingomba tata Simon Kimbangu ba nyonso ba luka ba mema yango na mapeka elia bango. Lingomba tata Simon Kimbangu ba nyonso ba luka ba contourner yango na enseignement na makambo songolo elia bango. Pourquoi? Parce que ba papa baloba ki ete mutu nyonso oyo akoluka a détourner physionomie ya lingomba oyo biso to rejoindre. Mutu nyonso oyo akoluka a détourner physionomie ya lingomba oyo biso to rejoindre. Iloko biso to yebisa yo mama Francis Kabalenda, biso to tali yo to yekoli yo na mayele ya bonzambe pe to tali yo na miso ya bonzambe. Conscience na yo ezali koyebisa yo ke tu n'es pas un vrai kimbangiste, tu n'es pas kimbangiste. Ya liboso soki na noza na posa ya kokoma kimbangiste, il faut kula. Pona kokula basala ka 6 mois ya malongi. Koyekola tata Simon Kimbangu azalina. Koyekola makambo ya lingomba. Soki oyekoli makambo ya lingomba nde okomi kimbangiste. Soki ozalaki deja kimbangiste eke opengwa okokula kaka ndenge bandeko na biso ya 26 suka suka bakoleka na nzela ya kokula. Donc oyo biso tokoyebisa yo ezali luka elongi ya nzambe, luka ya solo elongi ya nzambe po obikisama. Mbongo oyo bakopesa yo, mbongo oyo bazali kopesa yo ezali na suka.
église kimbangiste ba créer kabez na makambo ya lingomba te e olia yo kotanga kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani elakisi te ete ozali kimbangiste elakisi te ete olingi papa Simon Kimbangu kiangani biso tokoyeba soki ozali kimbangiste na nzela ya bizaleli na yo yango luka tout d'abord o convaincre biso ba analyste spirituel o prouver biso ki oza kimbangiste prouver biso ki oza na posa ya kokoma kimbangiste kota malongi 6 mois ba apprendre yo makambo ya lingomba ba nyonso baza opesa ba information. Ce ne sont pas des kimbangistes, ce sont les infiltrés au ba côté na église kimbangiste. Donc yo na bango bozo sa musala moko moyo koma kimbangiste na ndenge ya bien ezate parce que okwei na maboko ya batu oyo bango pe bazali ba infiltré. Tam susu ko bana solo la kana mwana papa Zako, oui. Toi bi ko solo la kana bango. Est-ce que bango pe ba kimbangiste? Moni. Papa na biso tracé akomika kimbangiste kala mingi te. Alaye kimbangiste te. Baleki na epe na baza ba kimbangiste te. C'est-à-dire pour ba koma ba kimbangiste, il faut ba kota malongi. Après ba yambi bango. Likambo tata Simon Kimbangu il faut ba yekola yango. Parce que sur la kana ba papa na biso mususu. Est-ce que bazali ba kimbangiste? Ceux qui bazali ba kimbangiste, est-ce que bazali ba vrai kimbangiste? Ceux qui bazali ba vrai kimbangiste. Est-ce que makambo ko bazo sala intérêt na yango na lingombe ezali? Voilà, Mama Francis Kabalenda. Tokoloba mingi te po biso toyebi ete. Bilia ya kopesa yo ezali. Mais na bozali mondimité. Batu tokoki kote ya mingi ezali ba papa apo. Ponga na lobaki na kotikala. Kolobela papa apo soki na moni papa apo abongwani. Papa apo akula, papa apo azonga tomona peke bayamba yetango abuta 26. Bayamba ye tomona ke papa apo abuti 26 bayambi. Papa apo fi secrétaire général ya Ijiki. Yango mona bato te ya kaya. Posa na biso ezali abongwana. Akoma pe vrai kimbangiste. Tokotika kolobela papa apote soki tomoni bizaleli na ye échanger te. Yango tolobela ka ye na ndenge ya mayele po asosola ete makambo azali kosala na kuku biso ba analyste spirituel to sa nini tozali koyeba yango. Yo moye tokota na yo vraiment. Na kote ya yo na lolenge ya biso ba kimbangiste ezali te parce que jusque là nanu tokomi convaincu te ke oza kimbangiste. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi. Bande kuna ye ya 26 soki basala ki yo mabe. Limbisa bango. Limbisa ye papa Simon Kimbangu kiangani. Nzambe soki anyongi ezalaka pe na ba conséquences na yango. Yango na lobi ngai analyste spirituel nazozelaka réaction na yo. Natala. Parce que mon dimi oyo ya solo soki anyongi si papa toyebaka lolenge nini oyo tosafishaka. Comportement na biso toyebaka ndenge nini tosala ya. Mais awa siko totala etaki analyste spirituel na liso ya bonzambe. Totala bato balobaka Francis Kazali mondimi toza kotala réaction. Nasima maloba papa, quelle sera votre réaction? Po biso bandimi toyebi etaki mondimi soki na nyongisi papa na yebi eloko nini fona sala na yebi comportement nini na kozala nango makambo oyo ba reprocher ngai epai ya papa makambo oyo papa ayebisi ngai biso tobandaka kolapela yango ndai ba makambo ebele nazalaki mutu songolo na tiki soki nazongeli na kufa. Soki nazongeli na kufa. Est-ce que yo po kolapa ndai ya ndenge wana? Nazalaki kofinga bato soki nazongeli na kufa.
Allez, Kobiangama Mundi Miezali. Donc, voilà Maman Francis Kabalenda. Tu vas accompagner vidéo Oyo. Na suite, il y a moqué, il y a investigation, il y a juste Koluka pour identifier yo. Je crois que Ikosunga Banganga Nzambe na biso, Ikosunga pe bactéries belé à Lingomba, et la biso ba gène, et la pe ba tué belé. Poto sangani déjà. Na tellement to lati uniforme belé. Comment on a le à uniforme belé à Zamondi. Alors, on permettre peu bactères. Il y a Lingomba na biso, ba disposition ni ba kozwa pour na ba makambo mususu oyo biso tozali ko sala na kati na ba réseaux sociaux. Makambo ya lulenge oyo ezali makambo ya soni pe passe. Yango tolobaki bandeko na biso ba Jomak, bandeko na biso ba Kuvubaka bazo recruter kaka bato. Na omona papa na biso moko pe ya Rasta, azalo la Bob Marley. Na omona epe azo sala sa ba émission, azolo bela tata Simon Kimbangu. Tout ça on a ba recherche ya ko identifier, je crois les jours à venir. Nzambe soki apesi biso makasi na énergie to koluka ndenge nini pe ya kolobela ye soki aza mondimité toza na conseil ya kopesa ye lokola topesi Maman Francis ka conseil awa asala 6 mois ya kokota nano malongi akoma mondimi so akomi mondimi nge na parti ya wana eza na makambo tokoteya parce que biloko pe ya bana ya bato ezalaka pe parfois inutile kopesa yango mutu oyebi ki ya kobimisela yango mbonga te. Conseil ya kopesa balende ezali ebele, mais soki aza na ye mondimi te tokopesa ye conseil ya bandimi na ndenge nini. Conseil kaka tokopesa ye ayekola malongi 6 mois akula, et puis soki akuli nde biso tokozala siko na disposition na ye ya koyeba kote ya ye na banzela etando eke ndenge parfois tote ya kabandeko na biso mosusu oyo tomonaka ete bazali bandimi mais bizali na bango ezali contraire na doctrine na biso. Donc voilà, lelo ezali dimanche, to profiter na occasion oyo peut-être tokoka kosalela bino émission ya moke na tina ya vidéo oyo mokozabule tata Simon Kimbangu Kiangani asalaki pona mama na biso Maman Francis Kabalenda. Allez, ensemble na bino, bien concentré, discipliné, tolanda intégralité ya vidéo oyo tolobi ya investigation ya Maman na biso Francis Kabalenda. Merci. Na komba Nzambe tata mwana pe molimo santu na cadre ya ba investigation na makambo o etali Maman Francis Kabalenda ndenge tolobaki yango Maman Francis Kabalenda aza mondimité selon idéologie kimbangisme, selon doctrine kimbangiste et selon ndenge lingomba ya tata Simon Kimbangu etambolaka. Tosalaki ba vidéo, totiaki bato ebele en défi. Tolobaki ete oyo ayebi ke Maman Francis Kaza mondime approuvé biso contraire. Selon mikanda ya lingomba, alakisa biso esika nini Maman Francis Kabalenda akulaki po akoma mondimi. Et alakisa pe biso date nini oyo Maman Francis Kabalenda akulaki po akoma mondimi. Déjà, tozali, pour le moment, tozali na 2025. Soki otali vidéo ya liboso tango Maman Francis Kabalenda abandi kosala ba vidéo na ye. Awa tozali na 5 ans. Soki okoti na YouTube na ye, ndenge awa tozali exactement na YouTube na ye. Déjà, les réseaux sociaux, pour la précision ya moke, et comment ba voix moko boye ya ko identifier biso mundele asali réseaux sociaux ya pambate.
ayebi ke eza na ba influence moko oyo mundele atiaki na domaine ya réseaux sociaux pour permettre ye ayeba pe makambo ebele na ba vie privée na biso, ayeba pe makambo ebele oyo biso tozali kokanisa, oyo biso tozali kosala pe oyo biso tozali s'entretenir tango nyonso oyo tokokutanaka soit na ba communauté na biso. Yango moni téléphone en soi ezali très difficile mutu oyo azali na téléphone efficace ou bien mutu oyo azali na téléphone asalela yango sans que akanga photo, asalela yango sans que asala vidéo. Et puis ceux qui peut asali vidéo soit akangi photo akozala na posa a publier yango soit na Facebook na ye, soit na YouTube na ye, soit na ba application mususu oyo to yebi neti ba TikTok na ba nini mususu. C'est-à-dire possibilité pe ezali soki mutu ye moko na volonté na ye a publier bankambo na ye te na ba réseaux sociaux neti Facebook, YouTube, WhatsApp. Mutu mususu pe ezali na possibilité ya ko pénétrer na téléphone na ye pour retirer ba données oyo azali na yango soki oyebi ko utiliser ba réseaux sociaux très bien. Alors Maman Francisca abandi ko sala ba vidéo na ye il y a au moins 5 ans passés. Soki tolobi total la date malamu vidéo ya liboso Maman Francisca atia na YouTube. Makambo tozolo bango po permettre pe biso bakimbangi seto yeba banani oyo tozali na bango na kati ya Lingomba. Soki tolobi totala malamu video ya liboso oyo mama na biso Maman Francisca atia na réseaux sociaux awa tozo mona yango awa video oyo esali 5 ans a publié yango le 3 juin 2020. Donc le 3 juin 2020 Maman Francisca Balenda abandi kosala ba vidéo. Bolandanga bien banganga nzambe. Parce que soki Lingomba ezali na problème, il faut toyebaka ndenge nini tokoki ko identifier problème et puis to lukela yango solution une fois pour toutes. Parce que Lingomba na biso toyebi ete ezali infiltré, toyebi ke Lingomba na biso ezali kaka infiltré na bato ya mutema mabe te, mais Lingomba na biso ezali pe infiltré na bato mabe. C'est-à-dire même Satana a infiltré Lingomba na biso. Batu ya mitema mabe ba infiltré Lingomba na biso. Biso moko pe ba kimbangiste to sala de sorte que to infiltré Lingomba na bato oyo bazali bano kimbangiste pour na ba intérêt na biso personnel. Mais ngai analyste spirituel Papa Guy Laurent, tango na moni bizaleli ya Mama Balenda, tango na moni makambo Mama Balenda zali kosala, eloko ya liboso na lukaki na identifier nano la personne de Balenda. Ndenge na uti koloba video ya liboso Francisca Balenda atia na réseaux sociaux ezalaka le 3 juin 2020. Wana ezali na YouTube. Le 3 juin 2020. Wana azolobela makambo ya nini, makambo ya mokili. Le 3 juin 2020, Maman na biso Maman Francisca abandi kosala ba vidéo na réseaux sociaux. Bon, awa tozali kokita, to luka to yeba à partir ya le 3 juin. Ti na dati oyo Maman Francisca abandaki kolobela makambo ya Lingomba. C'est-à-dire na katikati wana nde toko yeba azalaki na mokili, oui. Po abanda kolobela makambo ya Lingomba neti azalaki na mokili, est-ce que akulaki ou bien akulaki te? Bon, aza mwana ya 2020 te, abotama avant 2020 parce que a toujours lobela vidéo. Soki Maman Francisca azalaka mondimi avant 2020, c'est-à-dire avant abanda kosala ba vidéo na ye elingaki kozala
na caractère moko o ezali ko justifier que Mama Balenda azali mondimi. Parce que awa azosala nano ba vidéo ya mokili, azali kokutana na ba politicien, azali kokutana na bato ya théâtre, azali kokutana na ba musicien, azali kosala pe, azali nanu kosala makambu na ye na kati ya mokili. Ce qui veut dire soit Mama Balenda akulaka tango azalaka mwana muke po azala kimbangiste, après ayaka kopengwa akoma kosala makambo ya mokili, akoma na vie ya mokili, e na sima ya kokoma na vie ya mokili nde abandi sikoyo kolobela makambo ya tata Simon Kimbangu. Na kutimi na biso, na lingomba na biso, po mutu auta réellement, po mutu auta na mokili abanda kolobela makambo ya lingomba, il faut asala nini akula. Soki azalaki déjà mondimi eke, soki azalaki déjà mondimi eke azonga akoma na ye kosala makambo ya libanda, après aluki azonga sikoyo na lingomba, tobengaka bango banani basentelama. Donc soki totie yango na contexte wana, donc Mama Francisca Balenda azalaka mondimi, apengwa akoma kosala makambo ya libanda, après aye kozonga sikoyo kosala makambo ya lingomba. C'est-à-dire soki mutu azalaki sentelama po azonga abanda ko assumer ba responsabilité na lingomba, il faut aleka na oyo tobengaka yango kokula etake sentelama po a confirmer ki mondimi na ye. Mais soki Mama Balenda azalaki mondimité et que na 2020, le 3 juin 2020, Mama Francisca Balenda abandi kosala ba émission na ye ya mokili, toko luka sikoyo to yeba na dati oyo Mama Francisca Balenda abandaki kosala ba émission ya lingomba. Est-ce que na intervalle ya 2020 ti na dati oyo Mama Francisca Balenda abandaki kosala ba émission ya lingomba, est-ce que akulaki na kati wana ou bien akulaki te? Yango déjà na 2020 technologie ezalaki déjà évolué, ba réseaux sociaux ezalaki déjà na temps, batu déjà babandaki kosala ba ko utiliser ba nini ba téléphone ba nini. Je ne crois pas que tokoki ko échapper na kolobaki Mama Francisca akula na paroisse moko boye, mes photos ezate, mes bateaux ba petsa ye malongi bazate, mes paroisses oyo c'est pratiquement difficile. D'où selon technologie n'enge zali évoluer à partir déjà ya 2020, le 3 juin 2020, Mama Francisca azalaki déjà na média. Donc toko landela ba vidéo na ye ti na dati oyo abandaki kosala nini kolobela makambo tata Simon Kimbangu poto yeba est-ce que akulaki na dati nini ou bien akomaki kimbangiste na dati nini. Parce que nga na salaka ba émission na pesaka défi na mondimi nyonso pe na nganga nzambe nyonso na baki Francisca Balenda azali mondimité, akoki kolobela na ye likambo ya tata Simon Kimbangu, mais titre ya kimondimi azali mondimité. Ti lelo oyo biso toza koloba Francisca Balenda azali mondimité, mikolo elekaki bapesaki suspension wana ezolakisa pe légèreté ya makasi na niveau ya administration ya lingomba na biso. Pourquoi? Parce que topesi mutu suspension sans que to identifier ye. Soki to identifier ye na paroisse oyo ye autaki, il faut sikoyo to inviter bakonzi oyo ya paroisse wana to yeba akomaki mondimi na dati nini na paroisse oyo ye asalaki nini azalaki. Donc voilà au moins pour ba vidéo ya Papa Diangenda ti sikoyo ezali, ba archive ya ba Papa Diangenda ya kala ba koko mikala ezali. C'est-à-dire Mama Francisca Balenda aoki jamais kokoma mondimi et puis to ba ke non toza na vidéo te, toza na eloko te, tout ça non wana ezali. Il faut to interpeller ba mbuta oyo ba komisi ye mondimi oyo ba kulisaki ye, ba pesa biso ba preuve oyo ezali kolakisa ke Francisca Balenda akoma mondimi akula, ou soit azalaki sentelama akuli, ou soit azalaki senkoki akuli na kati ya lingomba. Donc voilà au moins biso tozo sala ngo na cadre ya ba investigation. Awa tozo kita sikoyo na se
ba vidéo ya Maman Francis Kabalenda yango ndenge toza komona awa. Awa tozaki 5 ans passés. Maman Francis Kazaki na mokili. 5 ans passés, Maman Francis Kazaki na mokili. Et puis ce que tali ba vidéo ya Maman Francis ka ebele. Ezaki na ngoka na ba view ya ba 100, ba 200, ba 300, ba 1000, ba 500, ba 600, tout ça. Azalaki na ye ya koyeba na te na kati ya nini ya communauté kimbangiste. Azalaki ya koyeba na te na kati ya communauté congolaise. C'est-à-dire, au moment où ma vidéo na ye zalaki kaka na ba view moko ya muke. Ce qui te lobito tia moi parenthèse ya muke biso ba tutopesi Maman Francisca impact na kati ya Lingomba parce que tokoti si eta comme mercenaire ya koluka kosala nini ko bebisa parce que mission oyo ye akotelaki batu oyo bapesaki ye mission wana bazali biso pe toyebi bango. Donc ndenge toza koloba Maman Francis Kabalenda ba view na ye awa omona kezalaki nano ba view moko ya muke. Donc ba AK ba nini ba 1K pardon ba 900 ba 200 awa nde ayaki kotia biloko ya papa na biso papa Edingwe nde toyo komona salaki moi 4000 views après 4 ans. Donc 4 ans passés. Awa tozali na ba vidéo ya Maman Francisca tozomona awa oyo oui vidéo na ye oyo tokoki konie yango te asalaki au moins 31K oyo ezali déjà ba view ya ebele oyo alobelaki likambo ya musique na Héritier Watanabe. Donc Héritier Watanabe mutu asalaki ke vidéo wana ezala na impact. Donc nenge toza komona awa ezali ba makambo to ba vidéo ya Maman Francis Kabalenda ba émission na ye Maman Francis Kabalenda awa azali nano na mokili 4 ans yangoyo 4 ans passés. Donc awa ezali lokola 2021 soki tokiti tokoya komona ke Maman Francisca awa pe atiaki makambo ya papa Simon Kimbangu bolanda mutu asukisi Edingwe mutu na ngenge awa ezalaki na 2000 je crois 2021 pe parce que awa na vidéo oyo ezali 4 ans vidéo wana je crois il faut ezala tango papa na biso papa Edingwe asalaki visite na Nkamba. Maman Francis Kabalenda azaka kana mokili toko découvrir yango ka awa vidéo ya Maman Francis Kabalenda ya liboso batata ba mama banganga nzambe na biso vidéo ya Maman Francisca ya liboso oyo alobelaki likambo ya Lingomba ezali vidéo oyo ya papa na biso Edingwe nde toza komona awa totala yango muke bandaki yango te tokutaki yango petoko oyo soki otali ezali ye pete mutu alobelaki yango ye apiblia kaka vidéo nde boza komona wana ezali mutu mususu mutu azalaki na régie antenne wana tozwi sikoyo vidéo ya Maman Francisca ya liboso oyo alobeli likambo ya papa Simon Kimbangu awa ezalaki vidéo na ndeko na biso congolais mboka nzambe Kimbangu. Vidéo ya Francisca ya liboso oyo abandi kolobela likambo ya tata Simon Kimbangu yango alati pe uniforme ya église kimbangiste ezalaki na le 1er novembre 2021 totie na opposé ezalaki le 1er novembre 2021 Francis Kabalenda asali vidéo na ye ya liboso alati uniforme. Je crois que awa toujours s'adresser beaucoup plus na bambuta po bayeba avant ya bango kozwa décision avant ya bango ya ko procéder na ba sanction ou bien na makambo mususu ya kobanda kolobela Maman Francisca. Il faut toyeba soki nous avons affaire avec un kimbangiste ou bien nous avons affaire avec un non kimbangiste qui a infiltré l'église kimbangiste na ba intérêt peut-être personnel o yemoko ayebi ou bien oyo batu oyo batire ye po bakotisa ye na kati ya Lingomba bayebi pourquoi basalaki yango. Donc ndenge toza koloba vidéo oyo ya liboso Francis Kabalenda alati uniforme ya Lingomba yango oyo toyoka ye na no moke avaka kufa asalaka banzembo na yango critique église Kimbangu. Hi, I'm Alex. Bolimbisi awa toza na YouTube na cadre d'investigation ndenge tozosala yango peut-être bon nzembo na yango critique église Kimbangu mais papa Wemba amuna oya muna akenda amemami mutu kama bimba ya bakaro
na kati ya nkamba pe akoma senga beskize po ayebi ke nzambe. C'est-à-dire na vidéo déjà ndenge tozolanda yango ndenge nauti koloba vidéo oyo asaki yango le 1er novembre 2021. C'est-à-dire titre ya vidéo yango ezali Congolais mboka ya Nzambe Kimbangu amonela pasi bolingi kondima yete bokechu senga Nzambe Simo Kimbangu pardon tuti yango ndenge wana. Vidéo oyo asalaki yango azo s'adresser na papa na biso papa Bokechu et ba période oyo Bokechu abandaki ko s'attaquer beaucoup plus na église kimbangiste ba période ya ba élection biloko moko ya ndenge wana. Mama Francisca awa alati uniforme na 2021 mbala ya liboso a apparaître na uniforme na réseaux sociaux na 2021. Soki otali tout d'abord koloba na ye ndenge azali kolinga kolobela likambo ya tata Simo Kimbangu okomona ke aza vétéran na makambo oyo ya tata Simo Kimbangu okomona ke azali vétéran awa na 2021 tozongi sikoyo ngai na bino pona koluka koyeba avant 2021 mama na biso Balenda avant 2021 toye par exemple neti awa tozoluka na no vidéo ya ye moko Balenda ndenge abandaki kosala ba émission na ye tozwina ka o nande ko na biso pasteur alobi ke ye aza numéro 1 en quoi il ko déranger nga ya o ezali ye nande ko na biso héritier Watanabe donc oyo mama Francisca Balenda na héritier Watanabe awa ezaki na nini na date nini ezaki le 4 mars 2021 le 4 mars 2021 mama Francisca Balenda ezalaki nano na mokili na même na 2021 wana pe nde mama Balenda abandaki pe kolobela tamusu makambo ya abandaki kolobela makambo ya tata Simo Kimbangu alataki pe uniforme sikoyo totala nano bolimbisi ndena yi libanga na te changa alana na kidene musika te ndinga pe totala nano siko accoutrement ya mama na biso mama Francisca Balenda parce que awa eza na 2021 soki totali bien toza komona yango biso moko ete mama na biso Francisca Balenda come on man yeah. Soki totali bien mama na biso Francisca Balenda na image oyo totieli bino bokomona yango ete azalaki nano na accoutrement ya bakimbangiste te soki akulaka donc azalaki sentelama soki nano azalaki mondimité azalaki nano mondimité donc soki akokula peut-être akokula na titre ya Senkoki je crois Senkoki donc soki otali même suki na ye okomona ke mama Francisca Balenda awa azalaki mondimité awa ezalaki na 2021 tolongwe wana na 2021 na video na ye oyo ba video ya mama Francisca Balenda eza ebele oyo ezolakisa ke mama Francisca Balenda tokotia pe ba photo tokoannexe ba photo po bomona bo comprendre eloko oyo biso tozoluka eza nini toza na posa ya koidentifier la personne toyeba soki azali mondimi akula na date nini na ane nini e mikolo lekaki mama Francisca Balenda alakisaki biso carte ya mondimi il faut toyeba na carte oyo mama Francisca Balenda za nango ya kimondimi azwaki yango na paroisse nini et puis nani apesaki ye paroisse wana apesaki ye carte ya kimondimi wana soki otali na carte ya nini ya carte ya mondimi ya mutu nde oko découvrir que mutu oyo akula na paroisse boye na date boye et puis ezali ba date na ba paroisse oyo ko permettre biso to ça l'investigation ya koluka koyeba si réellement mama Francisca Balenda akula na esika wana et puis akula pe na date wana donc tozongi lisusu na sima bolimbisa biso tozoluka kaka topesa éclaircissement pour na ko identifier la personne de Francisca Balenda
soki azali kimbangiste ou bien azali kimbangiste te. Mikolo elekaki alakisaki biso carte. Mikolo elekaki pe alataki uniforme toza komona ye pe na ba uniforme mais mikolo eleki pe Lingomba eye kopesa ye suspension. Batu pe basali ba déclaration o azalaki mondimi ya paroisse boye na Angola bisika boye oui wana toboyi yango te. Mais toza siko na posa toyeba kolongwa ya Mama Francisca na mokili par rapport ya ba comportement na ye ba vidéo o toza nango o tozo lakisa awa ce qui concerne bizaleli ya mutu oyo azali mondimité po abanda sikoyo kondima kenga na komi kimbangiste ezaki na date nini ezalaki na date nini po awa tozo mona yango ba vidéo ya 2021 pardon ba vidéo ya 2022 Mama Francisca azalaki na nokaka na libanda ce qui veut dire neti toza na 2025 Mama Francisca akomi mondimi na intervalle kaka ya 3 ans oyo bien ya 4 ans mais soki akomi mondimi na intervalle ya 3 ans ou bien 4 ans technologie ezali évoluer avancer tokoki quand même kozala pe na archive po ezolakisa ke Mama Francisca Balenda akomaki mondimi na date boye na esika boye mais soki tolobi ata na ba date wana mais ndenge nini Mama Francisca Balenda soki akomaki mondimi na 2000 mais ndenge nini ba vidéo na ye ya 2001 2002 ezali kolakisa comportement ya bano kimbangiste soki Mama Francisca Balenda akomaki mondimi na date songolo to date pakala ndenge nini ba vidéo na ye ya 3 ans passé ezali kaka kolakisa biso ete Mama Francisca azalaki nano kaka na comportement ya ba non kimbangiste. C'est ça aussi le problème. Yango bozomona biso tozosala ba investigation ya koluka koyeba mutu nyonso oyo azotia désordre na kati ya Lingomba tokoluka toyeba ye. Soki toyebi origine na ye toyebi nde ko permettre biso toyeba ndenge nini ya kosala nini ya kolobela ye to kobundisa ye to kopamela ye peut-être na comportement to bizaleli oyo ye azali kolinga komemana na kati ya Lingomba. Donc ce que tali ba vidéo Mama Francisca Balenda okomona yango ete Mama na biso azalaki na mokili après 4 ans après 5 ans après 2 ans okomona ke azalaki na nokaka na mokili yango moni ba vidéo na ye nyonso oyo awa toza vraiment na site na ye oyo pe zali ndeko na biso pe kaka Mama Francisca Balenda awa ye pe kaka na kati ya ba événement na ye ndenge boza komona wana oh pe zali kaka ndeko na biso Mama Francisca Balenda c'est-à-dire tout ça la makambo na sentiment te ezate ke mutu awuti quelque part lokola yonga nzambe zali na nzambe moko boye oyo zali infiltré alors opesa mokanda ya Lingomba ou bien o attitré mutu moko boya koloba ki azali mondimi parce que vous aussi vous êtes infiltré. Vous aussi vous êtes infiltré. Banganga nzambe oyo bozali kopesa batu oyo bazali kolongo banate ba responsabilité bozali ba infiltré bino nyonso. Donc toye awa bokomona yango ke Mama na biso azali nano kaka na bisengo ya mokili. Donc awa pe vidéo oyo ezali na 2021 kaka na kati ya bisengo ya mokili. Vidéo ya Francisca Balenda ya liboso oyo alataki elamba ya bakimbangiste ezalaki awa ndenge na uti kolakisa bino 3 ans passé yango oyo alobelaki likambo ya ndeko na biso Bokechu wa Yambo. Vidéo yango oyo toza koloba yango po bo comprendre ezalaki le 1er novembre 2021. Donc depuis 2021 Mama Francisca Balenda zalaki nano na moki. Siko problème na nga ezali nini? Awa toza na vidéo ya 2021 na novembre. Vidéo pe auto uti kolakisa kuna Mama Francisca Balenda zalaki pe kaka na 2021. Donc suki na ye ndenge bomoni atie kitambala awa eza ya kokata et puis eza na ba teinture na yango. C'est-à-dire il faut boyeba ke uniforme o ezali kaka kazaka oyo ye alati mais na kati na ye azana no kaka mutu oyo azali na kati ya mondimi nana komi kaka kimbangiste te nano azana no kimbangiste te a partir ya awa parce que na suki na ye nde bomoni alati kitambala wana azana ba teinture eza na suki na ye tout ça biloko moko ya ndengwa suki eza ya kokata otunanga papa analyste yo yebi ndenge nini ke suki na ye ezali ya kokata nga naza analyste spirituel
Donc awa tokozonga siko na sima. Maman Francisca Balenda awa après 3 ans na 2021 3 ans. Toye Maman Francisca Balenda malgré alobela ki likambo ya tata Simon Kimbangu pour na ko reprocher ndeko na biso boketwa yambo. Mais Maman Francisca Balenda azali toujours ko demeurer na kati ya mokili. Ba video yango oyo. Ndenge bozali komona awa tozali ko défiler ba émission na ye soki eindi soki toye nano oyo est-ce que zali ye. Vous comprenez? Pour exemple, ma genre, ma fille me soutient à mon cas, moi TV 4, il suffit qu'à mon plage, manamir. Awa tozali peka kana ba vidéo ya Maman na biso Balenda oyo na moni neti eza yete toluka ye lisusu tozo poser comme moi quelques questions pour tout le monde qui est au coup de oyo nani on décide. Donc si tu peux avoir l'idée tu vas dire yeah Maman na biso Francisca Balenda yo peka awa 3 ans awa na 2022 pardon awa toza na 2022 Maman Francisca Balenda na 2022 azali kaka nano kimbangiste te azali kaka na mokili c'est-à-dire toluka esika nini Maman Francisca se transforma ki po akoma mondimi po koza mondimi biso nyonso toyebi makambo nyonso oyo ozalaki nango okotika yango okomi kosalela tata Simon Kimbangu na solo et puis identité ya biso bakimbangisa toyebi yango ndenge biso tose komporta. Donc awa pe na 2022 na octobre le 15 octobre 2022 Maman na biso Maman Francisca Balenda azalaki na ye kaka na mokili. Donc tolongwe lisusu awa tozo mataka ka to banda kotala et puis ndenge na lobaki so tali ba view ya ba émission na ye okomona ka ba 100 ba 200 ba 50 ba 800 ba 900 ba 1k ba 2k ba nini à part vidéo to mona ki na ndeko na biso Héritier Watanabe ndezalaki au moins ba 31k ça va déjà au pe lisusu ndeko na biso Francisca Balenda yo kaka na kati ya mokili awa 2 ans 2 ans passés c'est la date ya publié ki yango awa na 2020 22 awa na 2022 awa na 2022 vidéo a publié ki yango na 2022 Maman Francisca Balenda na 2022 azakaka non kimbangiste opesa ye lettre ya suspension bo identifier date oyo bo identifier te akulaki mukolo nini bo identifier te akulaki nini papa aposalima yonde mutu ozali na côté ya communication ndo ozali mutu ya kosala ba recherche oyo o découvrir o identifier Maman Francisca Balenda mais tellement ozali à connivence na Francisca Balenda vous n'avez pas l'énergie ya kosala ba émission ozana énergie ya kosala ba recherche pour na ko identifier Maman Francisca Balenda te mais musala oyo ba pesela on na cabinet yango wana eza musala na yo eza musala banganga nzambe te yonde papa apo ne fallait osala ba recherche ya ko identifier Maman Balenda après o memeli bambuta ba résultat ya kolakisa ete Francisca Balenda azaki mbangise ou bien azaki mbangise te mais netozali na connivence na ye Francisca Balenda ça j'ai fait les accusations parce que je connais peut-être bakoloba non ki osala ba accusation non je connais na yebi pourquoi nazo loba ba accusation nazo sala ba accusation na yebi pourquoi nazo sala yango et ko za malamu te mais nous avons l'obligation de le faire parce que lorsque les gens gardent le silence na makambu o ezali ko détruire lingomba parfois et puis ça passe et puis ça kanda papa apo salima ayebi nani abenda ki Balenda na kati ya ba affaire ya lingomba ayebi puis nous avons nous avons ba preuve ya makambo ebele o ezali ko lakisa ke papa apo et puis te tolobaka papa apo to yebi pourquoi to tangaka papa apo abima a contredire biso na makambo toloba c'est-à-dire responsabilité ya papa apo ezali ya kosala ba recherche ya ko identifier batu oyo bazali kotia désordre na kati na lingomba pe kopesa bambuta ba éclaircissement ya bien par rapport ya ba comportement wana soki bambuta ba ko procéder na ba sanction ou bien na ba démarche oyo kosala ke
tolandela batu wana ndenge tolandelaka papa Wemba ndenge tolandelaka batu nyonso oyo babebisaka réputation ya Lingomba. Papa apo mutu azali na devoir wana na musala wana ya kosala yango, mais pourquoi asala yango te? Tant bazo ebisa bino papa apo salima, papa apo salima, ozo ya ba accusation, oh ce sont des accusations. C'est-à-dire déjà vidéo oyo ndenge touti kolakisa awa eza na 2002 Mama Francis Kabalenda nano kaka komi mondimi te. Pour ceux qui a commis mondimi, déjà à partir de 2002, il faut total déjà comportement na ebiso so toyebi ke mutu azalaki na ndenge ya nini tango akomi mondimi a changeaka. Moi pour ça ya kokendaka soirée les réunions so pour ça ya kokendaka nkamba pour ça ya kosalaka misala ya Lingomba parce que azana pour ça à se transformer à longwa oyo ya azalaki liboso abota masiko yo mondimi ya sika na kombo ya tata Simo Kimbangu. Donc ndenge tozali kosalela bino ba recherche oyo ezali kaka poto luka tolakisa bino banani oyo tozali na bango affaire na kati ya Lingomba. Video oyo pe tomoni mama na biso Mama Francis Kabalenda abandi kolobela sikoyo makambo ya Lingomba. Awa tokozwana no video na ya suka yango oyo na yebite soki aza na kati ya video oyo alobi eindi Fally Ipupa a répondre Nati Lokole mabe. Tozwi na video yango totala soki nani azaki. Donc biso nyonso tozali komona ke mama na biso Mama Francis Kabalenda ye oyo aza kolobela papa na biso Nati Lokole. Francis Kabalenda ye oyo siko motuna na nga ezali est-ce que awa papa mama na biso Francis Kabalenda azaki ka mondimi ou bien azaki na mondimi te? Soki azaki mondimi ezaki na date nini? Awa na 2023 Mama Francis Kabalenda comportement na etala yango na réseaux sociaux. Video oyo a publié yango na 2023 Mama Francis Kabalenda. Siko motuna na nga ezali awa na 2023 Mama Francis Kabalenda. Awa na 2023 Mama Francis Kabalenda azalaki na comportement oyo. Sikoyo toza na 2025. Si je ne m'abuse pas, toza na 2025. Mama Francis Kabalenda akomaki mondimi na 2000 combien? Pour ma vidéo na ye ya 2023, 2021, 2024, 2025 et là qui sabiso que Francis Kabalenda azaki mondimité ou bien aza mondimité. Ou soit soki azalaka mondimi et ki akulaka na bomwana. D'où soki tokobenga ye tolobaki azalaki sentelama. Parce que apoyaki azongelaki makambo ya libanda. Alors il faut siko total à partir ya kozala sentelama tango a intégrer na Lingomba. Nde siko dati o tokoyeba ke Mama Francis Kabalenda kulaki awa na paroisse Songolo, paroisse Pakala yango. Est-ce que ce qui peut akulaki? Skalanda ki catéchisme ya Lingomba na biso. C'est ça aussi le problème. Donc awa tolongwe na vidéo oyo jusqu'à le 9 février 2023 Mama Francis Kazaki a mondimité. Je dis bien, jusqu'à le 9 février 2023, Francis Kabalenda azalaki mondimité. Ça, je donne ma date au ezali bien précis na ba preuve na yango. Ce que luki date ezali wana, ce que luki vidéo pe ezali wana, ezali kolakisa ke comportement oyo déjà na vidéo mutu aza mondimité. Boya okosa biso te Lingomba il faut administration école. Suivi ya makambo il faut ezala, c'est-à-dire sécurité ya Lingomba ezala kaka na mbongo te. Sécurité ya Lingomba ezala kaka na makambo mususu te. Sécurité ya Lingomba il faut pe ezala na ba enseignement oyo ba pesa ki biso poto détruire yango te. To identifier pe batu oyo bazali kokota na Lingomba. Soki mutu aye azali mondimité, to yeba ke mutu oyo azali mondimité. Soki mutu aye azali païen, to identifier que mutu oyo azali païen. Mais ce qui légèreté côté na administration,
soki légèreté koti na lingomba ya kozanga ko identifier bato baza ko infiltrer lingomba tokozala na ba problème sérieux mikolo ezali koya yango tozoloba ke Francis Kabalenda aza mondimité naza osala vidéo oyo parce que naza na posa ya ko répondre Mama Francis Kabalenda ou bien ko répondre na ba pardon oyo mokonzabule tata Simo Kimbangu autaki kosala nini koloba pona Francis Kabalenda tokoloba liloba na makambo oyo mokonzabule alubaki et puis tokozala na conseil ya kopesa Francis Kabalenda et puis tokozala pe na conseil ya koloba yango pona batu oyo bazali sima ya batu nyonso oyo bazobebisa lingomba biso tolekaka totangaka bakombo eza te parce que tolukaka conflit na bato totangaka bakombo te totangaka bakombo po e permettre biso pe ba tozali na droit ya kosala ba investigation ou bien biso ba tozali na pouvoir ya kolobake ndenge papa na biso oyo analyste spirituel atangi kombo ya Kufu Baka, atangi kombo ya Aposalima, atangi kombo ya Jomak, atangi kombo ya Balenda, atangi kombo ya Mutuboye, atangi kombo ya Mutuboye. Toluka nanu tosala ba investigation ya koluka koyeba makambo oyo ya azali koloba est-ce que azali na raison ou bien azali na raison te. Soki azali na raison lingombe koki kosala ba mécanisme ya koyeba ndenge nini ya kozala musika na batu misusu. Tala lokola lelo oyo papa na biso papa Apo Balenda azali koluka kaka azala kaka na kati ya cabinet. C'est ça c'est la légèreté au sommet ya lingomba. Makambo ebebisi lingomba, makambo ezali kotia mobulu na lingomba, makambo ezali kosala désordre na lingomba, lingomba ezali incapable ya ko identifier origine ya makambo wana. E bato bazali na origine ya makambo wana ti lelo posa na bango ezali kaka bakota kaka na kati ya cabinet, bazala kaka na kati ya ba institution po bazala na facilité ya ko manipuler toute une église na makambo oyo peut-être bango bazomona ke bakoki kosala yango pona ko ridiculiser lingomba. Biso tolobaka makambo tosalaka ba recherche tolobaka te parce que toza na sentiment kaka ya koya koloba toza bandimi ngana koki koya te nakosela Aposalima makambo nakoki koya te nakosela Kufu Baka makambo nakoki koya te nakosela Jomak makambo nakoki koya te nakosela bato mususu makambo mikolelekaki tolobaki makambo ya ba Jomak banini tout ça ezali mbala ya liboso te tosali ba émission toza kolobela bandeko na biso ba Jomak ba Kufu Baka mais ba vidéo ezali ba audio ezali oyo ndeko na biso Kufu Baka azali koloba ete cette fois-ci toko rassembler batou cette fois-ci toko sala boy guerre médiatique na kati ya lingomba na biso bakimbangise toza na guerre médiatique te na kati ya lingomba na biso nous n'avons pas une guerre médiatique na kati ya lingomba okobundisa lingomba oyo ti yo moko kolemba ti bakoyamba okaka okuli ozongi mondimi au moins ki oza kimbangise te. C'est-à-dire guerre na biso bakimbangise ezali ya kobongola bapakano guerre médiatique na biso bakimbangise ezali ya kobongola bapakano tokomisa bapakano bakoma bandimi. Mais guerre médiatique oyo biso tozali kokotsa na kati ya lingomba ezali ya kobongola bandimi bakoma bapakano. Batu oyo tozaloba ki bazali na makambo wana nde totangaka bakombo ya bandeko na biso bapapa Apo, totangaka bakombo ya bandeko na biso ba Jomak, totangaka bakombo ya bandeko na biso ba Kufu Baka na bato misusu oyo tozali komona ba Balenda na ba mama na biso misusu oyo tokoki kobanda kaka kotangaka bakombo na bango te mingi pe tozali ndenge tolobaka boye soki ozali koloba likambo soki ozali mondimi est-ce que ezali difficile mpona kodetecte ke ozali mondimi tozomona yango biso na bino ndenge nini awa biso bandimi tokomi kokoma na niveau ya kosala makambo oyo ezali kozokisa lingomba nsima ya kosala makambo oyo ezali kofingisa lingomba ya kosala makambo oyo biso nyonso tozali komona ete makambo oyo ezali makambo na biso bandimi te toleki toke tosilana na makambo oyo ya Balenda
soki azali mondimi ou bien azali mondimi te bongo tosala nini tozonga na sima juste pour na ba précision par rapport ya likambo ya mama na biso mama Francisca Balenda et ma vidéo oyo Francisca Balenda abandi sikoyo kolobela makambo ya tata Simon Kimbangu akoti na kati ya makambo ya tata Simon Kimbangu ezali a partir ya awa tokokota na ba vidéo yango mingi te parce que makambo misusu na ba publication na ya likolo kuna eza ba insanité na ba insanité oyo tokoki kolakisa bino te po awa déjà tolobaka ke possibilité ezali biso bakimbangiste nde topesi mama Francisca Balenda base biso bakimbangiste ok biso pe bakimbangiste toza bato ya kopesa baotu oyo bazali bano kimbangiste toza bato ya kopesa bango base te mais biso bakimbangiste nde topesi bato nyonso oyo baza koridikilize lingomba topesi bango base neti naza koloba awa ke mama Francisca Balenda so tali ba video na ye ya ebandeli wana azosala na makambo ya politique makambo ya ba musicien ya libanda ba théâtre wana azomela nano masanga wana azosala pe nano kindumba na ye ndenge alobaki asalaki témoignage ye moko eti ba biloko nyonso bandai kosala wana so tali ba nini na ye ba video na ye omona ke bato bandai kotala yango te mama Francisca Balenda aye kozwa view parce que biso bakimbangise tolakisi hypocrisie na biso parce que papa bateyaki biso makambo ezali insanité biso bakimbangise totalaka te makambo ezali ya bosoto biso bakimbangise totiaka mutuku na te esika bato bazali kobunda esika bato bazali koswana esika bato bazali koloba makambo oyo ezanga ntina makambo oyo na nga toyebi ete ekokwesa kondima na biso bapapa balobaki tokotaka bare te totalaka mabina te totalaka mafinga te tosalaka boye te tosalaka boye te mais elakisi ete biso bakimbangise tozali bahypocrite pourquoi parce que mama Francisca Balenda ntango aza kolobela makambo ya mokili bato ebele babandaki kolanda ye te biso mpe bakimbangise tobandaki kosinterese na ye te etango akomi koloba sikoyo makambo bakimbangise kofinga kosala boye tout ça ebiso bakimbangise nyonso tokomi kolanda ye nga nalobaka yango nga nazalaka abonné tango mama Francisca Balenda abandi ba makambo na ye mais na désabona na se désabona parce que namonaki ke makambo na ye eza lisusu intéressante parce que nazomona ye kaka lokola wera naoki koki osabone na chaîne ya wera te naoki koki kosabone na chaîne moko boye ya bacomédien te naoki koki kosabone na chaîne moko boye oyo nayebi peut-être que no nakozwa résultat moko ya malamu te etaki mondimi na se désabona na chaîne ya mama Francisca bandakala na kolakisa bino pe ndenge na se désabona po bo comprendre que nga nalobaka makambo oyo nasalaka yango nalobaka makambo oyo nayebi te donc awa mama Francisca Balenda bandi sikoyo kolobela makambo ya tata Simon Kimbangu awa ena passé awa ba video na ye oyo ndenge toza komona awa makambo ya papa Simon Kimbangu awa azoloba yango nano normal azoloba nano yango normal ngai boye ozomona pe ba view malgré bandaki koloba yango na sens moko normal ba view na ye ba makambo na ye pe ezalaki nano na sens moko ya ndenge wana ndenge tozomona awa tango kaka bandi mafinga ndenge tozomona awa mama na biso Francisca Balenda azoluka esika nini oyo akodiembela wana biso déjà toza na ba réseaux sociaux toevraka déjà tozokola na makambo ya tata Simon Kimbangu tozoyeba pe ndenge nini tokoki kosala nini koorienter likambo oyo na niveau ya réseaux sociaux po togata pe koganye ba âme ya bato awa ye azoluka esika nini akodiembela namoni ba publication awa tout ça neti totala nano video oyo ntango nayaki na sujet ya bokabwani ya bangunza mokili ninganaki bato bakomante bato bafingi bato balobi oyo esengelaki baloba natali bacommentaire nalobi nasekana nde papa de ngenda asekaka awa mama na biso Francisca Balenda awa na date nini na 2023 mama na biso Francisca aza na ye awa azoluka nzela
esika nini ya kodiembela voilà puisque vérité awa azoluka nzela esika nini ya kodiembela parce que kodiembela yango tozoloba yango na ndenge ya mabe te mais tozoloba yango par rapport ya bapreuve oyo toza kopesa bino awa oyo ezali kojustifie ke mama na biso mama Francisca ndeko na biso papa apo ntango aye komona ke mama Francisca Balenda akomi kosala nini kolobela awa inane 80 quelques views, c'est-à-dire azalaki sans impact, azalaki sans impact. Et tango abandi sikoyo kofinga mafinga nde esika oyo biso bakimbangise tokomaki nini tokomaki kosinteresse naye awa zolobelaka papa Simon Kimbangu tobanda omonaka oh no kimbangise nano a maîtriser makambo te tango zolobelaka papa Simon Kimbangu oyo no kimbangise nano a maîtriser makambo te yango zomona ba view na ye awa ezali na oka ba view moko boye ya ba 80 ba 100 ba 200 ba nini tout ça awa zolobela na ye kaka tata Simon Kimbangu likolo et puis biso bakimbangise to bandaki kotala ye to fimpa ye to yeba ye awuti wapi ndenge bozomona nazolakisa wana ba video presque nyonso oyo ezolakisa awa mama na biso mama Francisca Balenda abandaki kosalaka ba view moko ya muke sikoyo tozokende po bomona sikoyo a partir ya badati nini oyo mama Francisca Balenda abandi kosala ba view ebele tango biso bakimbangise tokomi kopesa ye ba matière tango biso bakimbangise tokomi koyebisa ye finga mutu boye sala boye loba boye sala boye zala boye po mama Francisca Balenda uti libanda ba makambo nyonso oyo abimisaka eza makambo oyo bapesaka ye bapesaka ye papa apo azape na batu na ye ne nazoloba awa papa apo azoyoka nga très bien azana batu na ye oyo bapeti na ye azalaka na bango moko pe to utaki komona ye ba utaki kobebana na ye awa papa na biso nani oyo ya radio soki numérique oyo na bosani kombo na ye tout ça donc Agrammatos ba utaki pe kobebana papa Agrammatos pe azalaki petit ya papa apo ne nazoloba ke papa apo azana ba petit na ye azana bango ebele misusu ba na réseaux sociaux misusu bazate misusu ba pesa kaka ba information misusu bazwaka ba information misusu bazala kaka boy tout ça et puis bazali bande ya batu lingomba soki otali makambo o tozoloba bote yango sérieux te les jours à venir pe tokozonga kaka na bambutu mbutu oyo tozana ngo na kati ya lingomba biso pe tokolala te so tozana kaka to kengela kaka soki apo abongwani toyebi ke abongwani totali bizaleli na ye tokoyeba ke awa komo bongwana ya solo soki Balenda bongwani toyebi ke Balenda bongwani po biso toyebi ko identifier nani azali mondimi na azali mondimi te par rapport ya comportement ndenge ba papa batela ki biso. Et à ce qui concerne ba information tozali pe na facilité ya koyeba batu o bazwa ko travailler na kati ya réseaux sociaux parce que mde la facilité biso déjà tant ba information mususu koya epa na yo monika akena tindi epa ya petit nanga mais yeba ke petit na yo wana pe azaka na ba petit na ye azaka na ba ndeko na ye azaka na ba famille na ye donc na nzela peut-être ya famille na ye ya ndeko na ye ya nani na ye to okipo zo information. Alors ce qui doit information ezate ke nyoso to komema awa information mususu ezali po to bomba yango to yeba ndenge ni to ko utiliser yango po to zwa résultat ya malamu na makambo yo zo bongisa. Moi ndenge biso to travailler biso to zala te ke ozwi afinga mutu boye te to finga ka papa apo te metolo bakande musala oyo papa apo asalaka awa to finga ka ete papa apo azali kulutu na biso to koki ko finga ete metolo bakande musala oyo ye asalaka yango biso to lobaka yango azana batu azana boye asalaka boye ye mutu abandaki kopesa Balenda na baleki na ye ba petit na ye pe bande ko tindela Balenda ba information nyonso ezali biloko oyo bandaki ko lambema epa ya mama na biso mama epa ya papa na biso papa apo na ba petit na ye et ba yebi pe pourquoi ni ba yebi pe raison nini basalelaka yango miko eleka ki ye moko pe papa apo atindela kinga o petit au jour na kozwa yo ko sentir comment na chauffaka papa apo nga na mondimi kanela nga boye nga na résoudre la problème wana mabondeli
kanela nga boye na résoudre ba problème wana mabonde limbuta kanela na yo nga mais ana mundimi. Voilà, tozongi na sujet ndenge tobandaki koloba mama na biso mama Francisca awa akomi kolata uniforme akomi mais problème ezali na parcours oyo nyonso totikali omona place Francisca Balenda akulite banda ndenge tomoni ba image azalaki na mokiliti akomi kolata uniforme alati pe uniforme ba tatou ezali suki na mututa mususu atie ba nini ba kerli ba nini tout ça bazazu nyonso wana mama Francisca Balenda atikali kozala mondimi te. Mama Francisca Balenda akomi kozwa ba vieux ebele tango biso bakimbangise tokomi kolanda ye ndenge aza kofinga ndenge bozo mona awa tozolekisa yango ka noki parce que tozana droit yako sala makambo oyo te bomoni awa aza kolobela batu na biso ba papa na biso bandeko na biso bazaka na 26 tala ba view oyo biso bakimbangise tokomi opesa ye tala ba view oyo biso bakimbangise tokomi kopesa ye tala ampleur oyo biso bakimbangise tokomi osala nini tokomi kopesa ye ti mama na biso Francisca Balenda aye kosala ba video nyonso tozomona. Siko problème na ngai etake analyste spirituel, journaliste ya investigation oyo toza koloba mama Francisca Balenda tokopesa ye conseil. Ndenge tozoloba awa soit aussi si tozosala émission ya moke tokopesa ye conseil. Mais mama Francisca Balenda aza mondimité. Ngai na sala ba recherche oya ko prouver ngai que Francisca Balenda aza mondimi ala kisangai akomaki mondimi na date nini et puis ngana kolakisa yeke Francisca Balenda aza mondimité par rapport ya date oyo ya pesi na bizaleli na ye oyo ya zalaki na yango avant date wana na après date oyo yo osali nini opesi biso. Donc eloko oyo tolingaki toloba kaka yango wana bomoni chaîne ya Balenda yango oyo nga déjà na désabona nde bomoni awa balobi subscribe elakisi s'abonner mais nga sikoyo na se désabona na chaîne ya Balenda parce que nazalaki na posa nazalaka na posa ya kolanda batu oyo bakoki kokwesa kondima na ngai te mais nazala na posa ya kolanda batu oyo bakoki ko contribuer un plus na kondima na ngai. Francisca Balenda auti libanda aye okuta nga na Lingomba ngande ifona te ya ye donc ya oki te ya ngai te soki akote ya ngai po alakisa nga makambo ya mokili nga naza na posa ya makambo ya mokili te po ye auti na mokili. Soki akote ya ngai po alakisa nga makambo ya mokili me nga naza na posa ya makambo ya mokili te nga nazali kimbangiste e biso bakimbangiste toyebi ete tozali libota ya Nzambe autaki na biso na lola akiti na biso na se po tosala na ye topesa ye maboko. C'est-à-dire soki kote ya ngande ifona te ya Balenda soki nalobi yo ose désabonner ozomona kola ezali campagne ou bien ya nini non. Tant ozali abonné ozali kolanda makambo oyo ozomona ke eza ko ridiculiser Lingomba ezali ko ridiculiser ba papa na biso eza ba papa na biso tozana bango eza ba papa na biso bakenda na 26 biso bakimbangiste déjà tozali bato tofingaka te kimbangiste afingaka te. Donc ba publication na biso ba makambo na biso il faut ezala toujours na lolenge ya biso banani bandimi. Donc voilà. Je crois que on a passé moi éclaircissement clair à ce qui concerne likambo ya maman na biso maman Francisca Balenda. Donc voilà. Jusque là, moi je suis pas convaincu que Francisca Balenda azali mondimi. Je suis pas convaincu. C'est-à-dire tant on a monaki Lingomba esali lettre ya suspension na moni que Lingomba zali mieux informé te. Et tant on a monaki pe bande qu'on a biso ye moko maman na biso maman Francisca Balenda a présenté biso carte ya kimondimi na comprendre que Lingomba ezali infiltré jusqu'au sommet.
Tout suite on va pas makambo bango ya ba infiltration mikolo nde tozolobela likambo ya distraction spirituelle. Tolobela likambo ya infiltration au sommet ya lingomba. Voilà, merci. Ezalaki juste moi archive ya muke pona ko luka toujours ko identifier Maman Francis Kabalenda. Ezana papa na biso moko pe aza ko sala ba émission. Tozana on a posa ya ko luka to yeba yeto luka pe to landela makambo na ye. Je crois que tokokota na ba investigation très approfondie pour na ko luka pe ko identifier papa na biso. Mais déjà par rapport à ba photo oyo tozana ngo tozomona déjà yepe lisusu azaki mbangiste te. Yepe lisusu azaki kimbangiste te parce que azana ba rasta na mutu na ye, azana ba cheveux ya milai na mutu na ye neti Bob Marley. Donc celui-là n'est pas aussi kimbangiste. Le mal est que batu oyo nyoso bazo utakaka na Angola. C'est-à-dire papa na biso oyo abandi ba vidéo mikolo yo mwana ya Angola. Balenda mwana ya Angola. Alors ce qui oye na Kinshasa mutu aza ko ramasser bana ya Angola po basala nini? Alors Kinshasa tokoloba papa na biso papa Apo Salima, papa na biso Kuvubaka, baza na guerre na bango ya batu ya 26. Nege bakenda 26 bapotana Apo aya Apo aloba ke yende mutu akreya bango, ye mutu azalaki parmi ba cofondateur. Sikoyo makambo na bango ya batu ya 26 na makambo na bango ya batu ya Angola bakomi siko koluka ko distraire biso bakimbangiste oyo tozali sima mokozabule tata Simo Kimbangu Kiangani oyo tozali kolanda ye malembe par rapport ya bilaka oyo ba papa batikaki. Donc merci beaucoup tosuki awa na nini na biso oyo. Je crois que moko na moko quand même to arriver na ko comprendre que Francis Kabalenda atikali kokoma mondi mesika ata moko te. Awa siko to okende po to sala émission. To sala émission po to lobela siko yo ye likambo oyo papa uti koloba ya demande ya pardon. Merci beaucoup.